Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout de Bolanda Biso. Vraiment, bandeko nyonso, oboza kolanda biso, bolanda biso pena na bokebi. Ngonga to ngonga oyo kolanda biso, tika ete kimia na mokonzi, ebila bino bisika bozwani, wana tozolanda nzembo ya fangi na biso, emenea, wana tika auta kotika biso, me banzembo neza banzembo ya révélation. Shalom, Nzambe. Shalom, shalom, shalom. Nayebi ke yo nde opesa biso ba révélation banzembo oyo. Yo nde ozala na ba révélation moko kasi bato ebele bayemba kaka, me ayebi te na nsima nzembo wana eza na ba révélation mabomba nde eza na kati. Bon, nzembo oyo ezolobela na mozoloba mikolo na Congo, ayemba yango ya 20 ans passé, Congo Mongo pays. Azoloba ndenge bazamba na biso makila bibembe banationaliste batelema parce que ba esclave na biso lelo Congo comme ya Rwanda, c'est ça eloko angaka expliquer biso. Donc aza kolakisa pe richesse na biso bozi na biso eza na kati ya mboka oyo ebele bayebaka te na kati ya banzembo wana eza korevele biso ba richesse nini toza nango makambo ebele yango ntango ozolandaka nzembo luka ozwaka message bamosusu bayebaka ntina ya nzembo te azoyoka kaka azokobina bibina me luka oyeba signification ya nzembo ndeni eza koloba. Alors topesi lisusu bino merci wana soki moto nazamba kosunga biso mpona kosope. Alors toza biso moko te na plateau naza na le messager et puis toza na Pasteur Nzubila à bientôt tokoyamba ye. Vraiment bandeko nanga na bosani te ba mama nyonso, ba mama Lili, mama Geneviève, partout ba mama obolandaka nga neti mama nanga mo babenga te mama benanga na linga ko mingi na Maputa. Mama ya solo na yebi mama mama ya Suède. Mama nanga kimia mokonze elanda ope koto zali ya solo nga moko pe na yebi mama na émission o na pesa kombo on l'appellera femme olanda kanga nini na bimaka femme africaine na lataka Maputa culture na biso en tout cas ezandengwana mais mayeba kake naza présentatrice na jouer ba rôle ebele naza monganga neti siko awa naza ko jouer rôle ya émission o ezali ka tozo la banalise mais mingi ko banda ko muna ngana émission nga on l'appellera femme on na ko lata mama puta pona ko la culture na biso pe elakisa bo mwasi ke nazo lobela si basi alors nazo jouer mo ba rôle ebele pona za la pe moment mo bona za la pe relax donc ezandenge wana mais na tiki maputa te naza toujours na culture ya Maputa neti ser nanga Charlie na Londres na bosanyote. Alors mutu na Zambie tozongi eza banalise o tozosala awa na makambo zoleka o etali élection na mboka na biso. Je crois la fois passée to sala ki émission na yo nga eta ke présentatrice pe na musala auto sala comme ya journalisme pe na zo lancer appel na ba journaliste partout ba lobeli ya mboka ke ezande ngongo o biso to ko sala banalise ko loba pona ko éclaircir pepe na biso mais mingi domaine basala ba yebi yango te ba fandi kimia ba pepe za na confusion bazo ba te ni ba ko sala mais tozo mona ba sportif ole basala ba émission ya relaxa bato ndinga ko bunda ndenge ba ko ba journaliste na français tengama nyonso ezolakisa basesi ya mboka oyo basesi ya bato ebele oyo baya nzela ya makolo banzela bakenda ba Nigeria Lagos basimba biloko balia ngando ba retour nango koma po tozwa mukanda nozotelenga na ozana rond point parce que okoki ko s'exprimer te tango nyonso ozoleka na TV ezaka mposa ya buzoba yango omoni buzoba ndenge wana na kindoki soki esangani ça donne ce qui est en train de se passer. Donc bato rôle eloko mutu asali azokoka kosalela yango te donc oyo olobaka job description de mutu ayebi rôle na ye te ayebi eloko. Ok, par exemple ozali spécialiste au kunda bibembe olo eza musala munene eza kitoko ikokunda bibembe parce que ozozwa charge munene na communauté olo sukaka wana te olobi olingo ko président communauté entre temps oyebi te job description na président communauté za nini suka nango ba wana beta partout ba okanela yo pe so tokutani na France na Belgique
onction Samson ko sala pe wa ko témoigner ba msuba témoigner ka ngana biki ngana yo ko témoigner ma non los azezwa ki nga mutu wana a respecter la parole na. Ok, ça n'engage que yo le messager message ça maintenant tozongi na kati na analyse oyo souci état que présentatrice pe na nyonso ezoleka pour na mboka na biso pe communauté tout pour to ko nya ote na lobaki la fois passée sur ba élection lelo tozoyoka tozolanda na mboka partout bato bazoloba mosuwali te faut tokende na révolution faut tokende na tokende na révolution na sepe na kato te tozo déjà passé nzubila za ayoka makambo toloba pour intervenir awa intervenir te na katikati ayebi te makambo tozoloba yo continuer na en attendant yo zoyer yango naza kosala appel na bandeko nyonso tout parce que bandeko ya diaspora tokoloba mingi mpona biso toza na diaspora et puis bandeko na biso ya mboka pour autres ça na mois ya mars ba mois ngo ezokende mbango ezokima mbango ndiye eza alika mosusu alors mingi toza mingi ba vidéo kosala ba vidéo koloba ba mosusu koto bazobude koto opposition ezoyebana te mais siko finalement tolingi nini. Allô pasteur Nzubila, shalom papa. Shalom. Papa na songo ko pesa peuple bazolanda biso parce que toza awa na kati ya analyse l'émission est animée par Maman Bena. Alors on a tous les messagers et on a lingi on a biso ensemble au landani toni koloba et ça analyse tout ça la pour la mboka biso ba élection biso la diaspora ba na mboka tout soko ko pesa mbote na bande kono so bazolanda biso. Bon, on a pesi bande kono so bazolanda biso mbote o baza na Europe na Amérique na o baza na mboka kuna partout na monde passe bazolanda biso lo sa kona ba mboka bazali. En tout cas, le sac au pendant biso ba mongo to ba lo sac ba pesi bino lo sac bande nyonso. Alors, mutuna nzambe papa zala toujours na ligne toza na les messagers yango tozo lobela awa nga eta ke présentatrice na bwaki mbela na ba journaliste pe ba présentatrice nyonso o ba sala musala o parce que tant o ezali tant to ko éclaircir peuple. Po peuple azoyeba te o ekendeki boy o eza boy esali boy mais peuple azo na confusion o ba journaliste musala ezali mopanzi sango azoya na sango ya ona lingi na kati na débat oyo to pe banalize oyo to pe sa sango moko malamu na diaspora pe na mboka na biso de ce qui concerne ba élection po tozoka bato soto ke na élection te il faut to ke na révolution mais soki totali na bato oyo basali politique na ebite messager balobe toza na politique biso to netinga on a dosa ezali politique moko participative mais na bato basali politique actif so boko ko sunga biso na parce que na landaki que na bato basali politique actif na ba donner na bango balobaki après 5 ans il faut ba élection ezala biso to niete il faut ba élection il faut ezala il faut peuple aye bango maintenant na ndenge système ekoteli biso na mboka biso tozosenga révolution pona kosilisa système wana nyonso. Alors na pesi na noyo parole le messager so okoki ko éclaircir biso ndambo pina ozonga pa passer Nzubila. Ouais, merci et puis shalom mutuna nzambe kuna na Londres biso en direct à Manchester. Je crois que c'est simple ndeko na biso papa na biso Etienne Tshisekedi aza moko ya ba docteur congolais à droit oyo ba bima na Congo. Alors na moko ya mibeko ya droit nga na sala ina na droit na mayengo bi mboka oyo ezali na sous occupation ekenda na élection te parce que Kabila les razo bato ke na élection yena na votaye asali 16 ans na pouvoir abandana ba sala constitution taillé leur Musée Désiré Kabila ya bomiye azaki na 29 ans donc constitution ya Congo zalo ba po mutu azwa pouvoir fois na 40 ans ba kitisa constitution na po yé à la temps c'est-à-dire ça la coup d'état ayebi no sota d'élection monté parce que tous les trois d'élection les cas ayiba atrisha alors je ne vois pas pourquoi ba ça surtout que na élection mais le kola toza na mboka ya démocratie na kati ya démocratie to kotika bato ba sa démocratie lokuta c'est-à-dire mboka oyo dayo ezali na occupation ba parti politique nyo surtout ekufaka ekomagani ekoma ba résistant to ba combattant mais problème toza na ngoni tozo mona ke mboka eza occupé batu tilo bazobunda bamso bata IDPS bamso balobi baza batu ya Budu ya Congo bamso balobi bata Pareko bamso balobi baza batu ya Palu place désordre côté ya mwana or soki mboka eza occupé batu parti politique nyo surtout eko vanda
et que ça la opposition aux athées battu comme résistant comme combattant pas que aussi ko mboka ce qui aussi ko limboka si mandé biso na biso ba congolais toke na élection parce que so toke na élection na ba pa toke na ko légitimer bango peut to gagner ngote pour ba tricher troisièmement ba envahir biso na Congo ba armée rwandaise za na Congo lelo tozo ba 70 km est ya Kivu Kabila pesi on ba rwandais ba armée angolaise na kati zimbabwéen armée zimbabwéen ezali sud-africain za na kati ya Congo ba yete na ba mercenaires ba yete po ba sakana biso ba yepo ba envahir biso ba sujetir biso ba niata biso là c'est ça na moi révolution tout ça là soulèvement populaire il y a combien de morts plus de 300 morts Batona nyoso bakufi Kabila continue à être président na ba congolais ba collabo donc pour nanga après nga je crois passer Nzubila ko intervenir ba moko na olinga ya loba nazolinga tokende na nini na révolution mais faut ba tokende na révolution na nani yango la président parce que surtout peut-être nani yango la président tout ça na selo ko monter te retourner na rond pour parole pas passer OK na soso ngelo passer Nzubila net auto soulever wana na soulèvement esalamaki les 19 to auto ko na papa moki a lobby ezana ebembe moko ti lelo ezana prison nano bakunde yango te donc on dossier musu ya mala passer Nzubila wana to lobela aussi ouais nazongi si maloba pa na o passer Nzubila toujours pour na ko rappeler bato ke bayeba ke eloko nini ezosalama kwa maloba eza pa na yo. Bon, c'est pas les mots on a la zanango na oloba ke opposition ezate na Congo. Opposition na Congo ezate et puis opposition ezalika moko o biso toujours sala. Na diaspora awa à part ba combattant baza ko mikakola na se ya ba pasteur que là que nous prier pour na Congo. Mais ba oyo bazana makambo wana te bangonde tozana bango na opposition mais na Congo opposition ezate na ina expliquer lo moko ba opposant nyonso oyo biso to soutenaki mpona révolution oyo esamaki les premiers majorité na bango baza ba député or ntango tozoba ke mandat ya Joseph esili elingo basénat mpe manda esili badéputé mpe manda esili po bango tu bakokisi 5 ans. Donc, bazolinga kofungola eloko wana te bavivaka na mbongo wana nazoba puka ba opposition na Congo eza te député moko bafutaka ye $7,000 par mois et comment 13,000 te yango nazoya ekoma 13,000 ndenge nini basali session mobimba badéputé na bakoyo biso tozosupporte bato déclaré basela bango mbongo ti bakoma futa bango 15,000. Mais entre temps ba enseignant bafuti bango te ba docteur bafuti bango te banani pe ba obobenga bango ba travailleur bafuti bango te continue no papa bafutaka bango te et puis salaire na bango eza kaka $25 bamisu $30 bamisu $50 bazwaka ngo te badéputé bazozwa 7,000 mais basali session mobimba mpona kodeklare rise bamatela yango sale bamatisa na 15,000 badéputé na lobi totie bango confiance tosali soulèvement bameni bibembe bakundi bibembe limwe banani bato balimwe ti lelo bamisu badembe monani te bazokone matanga bekipe na biso eza na kati kuna la compte de commission de crise va répertorier plus de 150 places au bazolela mais de mémoire na te bakene États-Unis va changer langage au lieu de continuer dans le langage de soulèvement va komi koloba o 50 morts au lieu de soukana basali conférence to la nanga ba YouTube amela ko kolongola ngote to sake biso mona pouvait na ba que ce balobi bien te to tumba bango le tumba bango siko yango yo au lieu de continuer mouvement na soulèvement bakomi siko kosala ba conférence mpona koconvaincre diaspora ke tokende na baélection nyonso wana parce que ntango mandat ya Joseph ezosila ya bango mpe ezosila ya sena kutu mpe si esila donc moto aza na mandat na kongo wana aza te ni badepute sikoyo bazomema bato na baélection mpona nini baske bazoluka toujours bazala reconnu po badepute bakontinue kozwa 15,000 pendant tout ce 5 ans basali mokolo nini oyo baresoudre ata problème ya mama oyo azoteka na mabele na zandu bongo kimbuta azobenga na ye mais bazofanda bazoparle baproblème oyo ke bamatela bango salaire ya
000 dollars, c'est comme à 15 000. Pourquoi pas? Balobake non, biso tozo 7 000 dollars les ébélé, tozo regarde de 2 000, 5 000 baso yango, toba na kofuta, ata bana na Congo bafuta la place té. Et le monde les amis bango balobake toko balozaka 2 000, 5 000, bapesa yango na compte à santé, mutu oya sala kate azo ofele. Yango wana nazolobaka, nazala ba élément ba document belé awa. Sur la bina bimisango, ton coup ça politicien mon côté. Il y a moins de solution à biso za boyi. Biso te boyi, oyo nyo sur la bengi opposant, baza ba serviteur à Joseph. Opposant za ke biso net toza ba opposant. To boyi pe que comme le service chef de file à opposition mo gaza na Congo. Chef de file oyo ko mener révolution à côté la diaspora. Le bango nyo so toza na prêt à kotumba bango. Donc, nali ko monopoliser parole parce que na gana mabe. Oui, parce que Zubila nazolanda wana yebi ke biso surtout so tozosala ba émission parce que so pesa biso kande ezosala biso passe. Maintenant ndenge ozola parce que biso toa na diaspora bandeko baza kuna na mboka po omoni nga na analyse nazosala tozoloba mingi. Mais problème ezali tozoluka solution parce que ane ezokende mbango. Bazui biso na mboka kuna en tout cas toza ya kokangama. Maintenant diaspora banda toloba diaspora nazo féliciter biso pena bino awa na yuke parce que toza na comité de crise oyo tozo ko contribuer ba mbongo na ebité na bamboka msusu États-Unis partout na ebité moment yangoyo po tozo loba c'est le moment ya koyeba kosala ezate toko bimisa toko mena ça sera quand. Parce que problème biso toza na mo awa lokola ba combattant msusu baza na Congo bongo na bango se kufa bakokende kozwa basi ya bato bakokuzwa makambo ya ke komela masanga motu ebebi apres na télévision aleka banolobela Congo yango biso na commission de crise tolobiki le 27 juin na le 28 juin toza na conférence ya monene awa na kati ya Londres tokoparle basujet oyo nyonso tokobengisa bainvité bauta États-Unis bauta Belgique bauta France tokoresoudre nini oyo biso fo tosala po tobimisa représentant na biso ya diaspora oyo biso tozoreconnaître comme opposant parce que kuna déjà opposant aza te soki tokondima opposant ya kuna fo azala moto alembonga Kabila te moto aza député te mais tozomona te alors toza na confiance na bango te parce que moto abundeli bamama na ya zando aza te plus de 300 personnes bakufi bato bakende États-Unis bareise ata problème wana te ezala ya solo Ok, merci beaucoup d'agent si paroi pas na bakisa na mamu passer Nzubila lobi tozo regretter na bateau to pesa confiance parce que eloko aliboso na tunaka même président Mokia l'air bembelaki na biso boluki mabele moko po baza ba martyr bakunda bango na honneur et c'est boluki mabele moko oyo ya kokunda bibembe wana na lokumu po bakufi po na Congo. Yes. Parce que président Moki a pesa une réponse moko ya malamu te c'est pesa ngate po alobaki toyebi makambo wana mais ti siko lobi to solo na ye bato bamoni na partager partie oyo ezaki sincère côté musu na bomba ipo koma ba secret ya makambo ya combat na kwa ko tiamo na TVT bozomona ke bibembe musu ti lelo eza na mama ye mona bakunda te ba famille ba la mbongo te. Alors tout bon tu vois tous autres na baza ba jar ya ba opposant ndenge ni baza ba jar ba leader ndenge ni oyo bo bimisi batu na balabala batu wana ba kufi bo kokunda bango te et bo zui ba avion bo ke na poto bo ye ka États-Unis tout et tout entre temps bibembe o bino bo bimisa ki na balabala bo kundi yango te ba famille wana pe en retour bo récompenser bango te parce que ala na poto za na batu ba tiaki mwambo. Et puis ma parti politique on a surtout ça na bambo na biso pe tozo contribuer mais tozo regretter que bibembe la biso bandeko la biso ba kufi ba jeune wana ba kundi bango te ba rendre bango hommage te to moni ata ba place ba kunda bango te to moni ata ba cimetière na bango te pourtant ba martyr et là on a tozo sepela bango te pe lisusu ndenge ndeko na ngai pasteur Nzubila lobi le 27 na le 28 juin normalement ils les 30 juin le quoi de 30 juin ils tombé mardi hein. Le quoi les 30 jours sont tombés mardi, biso to sangala le 27 na le 28 na Londres, mutu nyonso alingi ko s'inscrire. Benga to benga passer Nzubila, po tozo bandelo ka sika bomoni bien que ba pasteur a parcours, to lobaki passer Nzubila lobaki nga na loba ekanga aloba
lelo bakomi kolakisa mitindo na bango bakomi kolakisa ke baza bacorrompi na bachaîne na bango balekaka eza bacorrompi parce que Olive Lembe baimagine ezoleka partout Kabila kutu alekaka na ye déjà na Olive TV parce que eza batv na bango. Alors botikali na option moko kaka ezali biso groupe oyo ya ngai ekanga na Pasteur Nzubila na bandeko mosusu o ba ko rejoindre biso bo s'inscrire parce que ezali mouvement sikebani na yote Pasteur Nzubila soko compléter nga place one. Le 27 na le 28 tozo organiser conférence moko mutu alinga linga te yango wana kaka ezali seul chemin pour la solution nde na lobaki biso tozali parti ya solution. Alors tokodébattre basujet na kati kuna tokoparler sur FIAT oyo ezali comité international pour l'accompagnement de la transition ezali na bapays ebele oyo bazodirige mboka ya biso bongo siko bango nde mpe baopposant na biso bakenda kosola na bango fo tofungola eloko wana bato bacomprendre tokoparle sur accord cadre oyo epesi Rwanda autorité ya kovendre bamarché na biso parce que accord cadre wana econtourne loi ya Obama tokofungola yango na kati toza meme na la preuve nango nyonso tokoparle na élection parce que eza na bacombattant mosusu bazotokende na baélection oyo amoni ke ye amoni fa kende élection sikoyo apesa baargument ya élection tokodemontre par A plus B te Congo ndenge ezali na démocratique te ekoki na baélection te élection ezalaka eloko moko démocratique. Alors Congo eza sous occupation eza na révolution. Alors bandeko baza mpona soulèvement lokola nga moko tokoparle pourquoi tozondima soulèvement et puis tokoparle sikoyo ke Congolais ya diaspora tokodemontre par A plus B te un Congolais de la diaspora aza na États-Unis azala awa azala na Gabon Congolais nyonso ya diaspora tozaka na besoin Congolais moko oyo biso tokondima comme opposant oyo biso nyonso na bambongo tozocontribue biso nyonso tokosimba ye mpona adirigele biso transition bango bawelelaka oyo nga na kodirige Congo abanda deja koloba parce que so babimi 20 tokotia moko na moko abanda kopesa plan na ye apres tovote na kati na bango 20 nani oyo biso tolingi oyo biso tolingi wana biso tu na diaspora toza na nsima moto wana mpona tomema mouvement na biso ya soulèvement. Alors tokoluka teke okopoza nani biso toza prédese ya kotuna te toza na besoin ya solution eloko nyonso ebandaka ndenge wana yango wana sikoyo ke le 27 juin paster moko te kuta meka kobengisa bato bakende oprie mutu moko kutu tameka oyo toza na activité moko na juin activité eza kaka moko biso tolobi yango mutu moko ati koloba activité ya juin te eza kaka moko le 27 na le 28 tokoannonce sala après tokoannonce place oyo tokosala activité après bapaya bazoya bacombattant diaspora ya États-Unis ya Belgique ya France bakoya oyo bamoni ke bakozala na Afrique bakoya donc ekozala mpenza événement oyo tokolobela oyo ayebi miki te pardon atika makambo ya kolobela Congo akende kosala bilanga na ye oyo eko makambo ya bik parce que mboka ezokende poloyo tokoloba yango awa te 90 kilometre esi ekei parce que mboka ezokende soki tosali eloko te Congo wana après Joseph bakopesa ngo na maboko ya un vrai Congolais mais mboka ezokende tant que un vrai Congolais aza président. Donc makambo nga nazoloba eza tellement grave parce que dossier ebimi na institut ya États-Unis nanga na koloba te na koloba fait de finances eza na sinon na kokolanga ndenge nazalia. Merci Papa Nzubila tozongeloka ya mingi te tozolancer appel na bandeko nyonso ya diaspora bolandi yango le 27 juin au 28 juin. En tout cas toinvite bino bandeko nyonso ya diaspora oyo boza na besoin bainvitation bobenga na banambre koza banimero kozala na basalela bino bainvitation baprise en charge pour le journée le 27 na le 28 vraiment conférence esalama souci ya mboka na biso tala bandeko mosusu nde tozoloba ndeko depuis bandeko mosusu banda bakufaki le 19 bibembeza kaka ti lelo ezopola bandeko na ngai ya diaspora bango wana badepute bango wana baopposition mais bazonga na nzela bakokosa biso te on n'est pas de foule tokomela poto tozwi mayele donc na poto komela masanga te ezosala pasi mpe ezopesa biso kanda mais nzambe asunga biso afin que tozwa solution mutu na nzambe le messager nalingi nazongela moke parce que bamakambo nyonso mo biso toza na diaspora awa tozomonaka meme toza kovivre si balwa mibeko eza meme likolo ya mokonzi ya mboka mais soki tomoni soki toza kotourne na makambo ya mboka na biso nyonso tu wana parce que mibeko eza te
siko tosala nini po mibeko penza ezonga po mibeko nde kanga bato ekokanga mokonzi ya mboka ekokanga mutu nyonso individu nyonso mibeko eza likolo na ye mais nayebi te bato wana o baza na kote ya mibeko parce que meme bible ezoloba ke bato baza kosala mibeko baza moko baza baserviteur o batangaka bible mais eza lokola bakoma baprisonnier ya bato moko boye songolo nayebi te na place wana problème ezali mibeko kaka te eza mpe problème ya conscience moto nyonso surtout soki aperdre conscience aperdre bomoto omoni même na bible ya David azalaki moto ya bunda ake yekola kobunda mpona bandeko ne abeti Goliath mais ta conscience ekufi ye ake kozwa soda na ye nani iri abomi iri azwi mwasi ya iri conscience esilaki ye même ndenge moko ngwanda lere azalaki na mobutu conscience ezalaki te mais lere aye pasi exil conscience ezongi donc toza na problème ya conscience eza te na bacongolais même bapasteur même bacombattant parce que biso to bapropose biso bambongo toza na mposa mbongo mais toboya mpo nani po tomoni ke mbongo na ngai na mabele na ngai eloko eleki mabele eza te mbongo soki nazwi mbongo ya makila ya Congo soki nazwi na mikoti na bilakili mabe parce que Lumumba alobaka baennemi ya Congo intérieur na extérieur bakoniatama un jour 50 ans plus de 50 ans près liwa ya mutu il faut makokisama wana esali ekokisama lelo oyo tozofete 50e anniversaire ya liwa Martin Luther King oyo baboma bato lelo Obama komi président c'est-à-dire après 50 ans azaki pasteur en plus c'est-à-dire que eloko yali pourquoi pasteur Nzubila ngana pasteur Nzubila toyebani mpona baide tozopartage baide moko liboso toyebanaki te toyebana likolo baide tosangani tozocontinue mais pourquoi ekanga za pasteur te et quand on écoute mais comment ils ont raisonné plus que ma pasteur? Comment ils ont coupé la mboka na? Donc tu as un problème de conscience. D'ailleurs, tu as comme émission à air de vérité. C'est-à-dire, à ce qui déjà la bonne vérité. Or, Bible est souveraine. Dans Jean 8:39, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, moutou à l'une vérité à la bonne zambé. Problème tu as dans la communauté la biso, ils ont problème il y a conscience. Conscience c'est siliba na mboka, likolo abato bayaki poto. Nanzela makolo bakomi mais vision ezate bakomi ko tourner na rond-point bakomi ko luka mbongo exil eza pasi balingi l'argent facile yango bazo somba bango likolo 500 livres 400 livres ya 1000 livres ba misusu kutu bazo zwana pasi na bango mais bazo lingaka ba continuer ko supporter batwana alors batwana biso atoza na conscience photo tellement ndenge tolobi réunion to sala le 27 dans le 28 ezali réunion ya ko bandela combat parce que ba oyo nyoso ko ba ke ko rejoindre ba pasteur à Pakuru ba oyo nyoso ba ke na prière parce que Congo na ngongo eza pour sa prière te Congo eza na pour sa mona na tellement bunda mais tant on va le faire ko sambela c'est-à-dire bazo seka Congo bazo seka ba milliers ba maman ou ba violer ba milliers ba décoration ba violer photo édiquer ba on a des totel miselo kwa seka ba to ba ko rejoindre biso to continuer aux amana en tout cas pasteur totelema ndengo lobi pasteur Nzubila na zongi sisusu maloba pa na yo parce que na ngongo yo ndeka ba oyo photo ya ba élection oui c'est vrai balobi armée na biso baza désarmer bango soki batona baza na pouvoir bazobanga te pourquoi bazwi bamboka na bamboka baya pe baarmée bana mboka oyo bilamba makasi babotoli bango biloko nyonso baza ta na eloko moko te mama pe na bandeko bazolanda biso pasteur Nzubila fubo yeba bango ke ministre na bino ya défense ministre de la défense azali vétérinaire pasteur Nzubila ministre congolais à défense à sa vétérinaire, c'est-à-dire à Yébiata Munduki Morote. Donc, job d'esprit, c'est donc, un vétérinaire, ministre, il y a défense pour l'année. Pour ou la cahier. Et puis, armée, Kabila, Bosco Tangana, CPE, le mini. Ils ont reconnaître le col rwandais, mais Kabila a comme ça général. C'est-à-dire, ceux qui déjà comme ça, rwandais, moko général, a comme ça, combien de rwandais dans l'armée Nabiso? Malobeza pa no papa Nzubila. Ya mwana na bike biso foto ta comprendre parce que tu expliquer. Ozomona na comité international d'accomplissement pour la transition, la comité moko esalimaki na ba pays lokola Belgique eza na kati, États-Unis eza na kati, Grande-Bretagne eza na kati, France eza na kati, République sud-africaine eza na kati, Israël eza na kati. L'information n'a pas pris sa mot, n'a jamais directement aux États-Unis et pas à Ndekonabiso, mais c'est là où il y a coopéré à Nabiso, dans la communauté de crise. Après, c'est une d'information, voilà. Et des délais d'évidence, les aïe, routine de la main d'évidence, nous sous et délais, moi, on a le bangoua, aux athées. Alors, que le pays où l'Union se bangonne, et si
esika oyo baopposant biso soi-disant bake kokutana na bato wana bato wana oyo bango bakei kopropose Denis Mukwege pendant que Denis Mukwege alobi te aza politicien que aza na besoin comme président et puis bango congolais pe te moto atindi bango bakoki mpe koloba na konta bacongolais te yango wana biso tolingi motu moko te aloba na konta congolais soki totindi ye te fo bakorespecte biso bazalaki na pays bake kopale parce que na ngai na koloba so mabe ya Joseph te eyebana déjà na koloba so mabe ya gouvernement te eyebana déjà nakomi koloba sikoyo mabe ya opposition oyo ezolalisa sikoyo biso pongi ndenge bapasteur baza korécupere bacombattant mpo balalisa bango pongi alors biso toza race oyo ya bana bilaka oyo jamais tokotrahir mboka na biso kende na lombango mpo na temps yango wana nakomi koatake bango baopposant oyo bazokanisaki biso toza peut-être toza bamendre toyebi loi toyebi accord oyo bango basalaki ya oyo gouvernement esali ya accord global ntango bango peut-être badepute soki balingaki balobela congo lere bake kuna na bato oyo ya siati oyo komite oyo eza koakompagne transition oyo bafinance guerre na mboka na biso oyo bango babomi biso 12 millions basali accord cadre mpo bacontourne loi ya Obama oyo elobaki ke minere de sang ekoki koteka na marché international te mais accord cadre ezali sikoyo gouvernement congolais apesi autorité na gouvernement rwandais ateka baminere na biso comme bacommissionnaire donc malgré Rwanda azoteka baminere na biso eza considéré lokola minere de santé parce que accord cadre couvrir yango Rwanda azalaka na coltan te ademi premier producteur ya coltan ebandi wapi eza accord cadre mutepesi bango alors badepute na biso oyo ngai nakomi kobenga bango badepute lere bakene États-Unis il a fallu soulever problème wana balobaki ndenge nini bino communauté internationale bozokotosa accord cadre pendant que biso badepute na parlement vote yango te alors toye awa mpo bonilifie yango toli invalide yango ils n'ont pas fait ça yango wana bakomi siko kotambola koconvaincre diaspora andima élection ya wapi parce que bango mpe manda na bango ezosila alors baza na besoin que biso tondima élection comme ça to vote bango bakontinue kolia mboko pendant 5 ans bayebisa biso mutu na région oyo efotaki ye asali nini mpo na bato wana ok merci efotaki ye esali nini mpo na bato wana yango wana message na ngai ezaki il y a pas d'opposition au Congo biso diaspora nde toza opposition epuis tokobimisa moto na biso awa na diaspora oyo akorepresente bacongolais nyonso mpona tokende na soulèvement très ok merci papa Nzubila na yebi yango ya solo diaspora ezali une force mais nalingi osala appel côté mbongo côté finance parce que mingi tozoloba ba vidéo tout mais l'argent répond à tout. Est-ce que diaspora baza na lobby général tozomona ba pakistanais banani baza na lobby États-Unis wapi Canada est-ce que lobby parce que l'argent répond à tout tokoyoka koloba te mais tomona force ya mbongo kwa soko kopesa appel na bato nyonso tout ya diaspora. Merci pour l'opportunité opesinga ezoloko bato bazocomprendre te biso toolega na télévision tozofuta mbongo ezobima na bapoche na biso eleki mele ba 50 livre wana bato bazotia to ba 5 livre bato bazotia eza mpona komobiliser peuple et puis action oyo tozosala ya conférence ya juin le 27 le 28 toza na mbongo te oyo tokosala na yango mais tozokonte na bacongolais ezali te ya koprie te eza te ya kotelema mpona kosala na lance modo de la sika oyo ezali quick paying start acting tika kosambela banda kosala banda kosala mpona mboka na yo kosambela so mpona mboka na yo te banda deja kosala mpona mboka na yo alors congolais nyonso place azali basoutenir biso na baaction oyo tozosala tobandi kosenga mbongo banda kala ça fait 2 semaines 3 semaines ata motu moko te apesi 2 semaines to 3 semaines azoloba yango bato bazwi ba numéro bancaire eza bitumba ya bitumba me kosimba nango toke na lombango nazokisa maloba pa messager non nabisa nano bato bazwi ba numéro baza plus de 1000 mais ça fait 2 à 3 semaines basino bapesi te mais kana groupe ya bandeko baza na Allemagne bango deja bazoorganize mobimba bazosola na bagageye tozi bakofize so na bakozali tozenga te bakongolais bali bakoparticipe financièrement mpona kosunga biso toreusir na baidie na biso Okay. Merci Mutula Nzambe pour la participation. Mon nanga ya suki ali
conscience esala barejeune de biso bobenga biso bos'inscrire mpe tozosenga na bapoliticien oyo baza na kinshasa bakundela biso bibembe oyo eza na bamorgue parce que bato wana baza bahéros. Merci na bino bato bolandaki biso message na ngai. Atuka nga nakomi na suka bandeko bauti kolanda émission oyo pasi na motema na basuki bibembe ezokola me na parlement bazolia ba 13 000 bandeko na nga tozala mpe na pasi mpe mawa na bato tomoni na mboka mipaya oyo toza nango ebele bazoloba o baza boye o bazala basimba boye meta bamboka na bango ndenge bazobongisa bongo ya biso bibembe eza kokola yango mama na nga na diaspora na ye koencourage yo kotelemisa yo take mama quand la femme se lève il y a quelque chose qui se passe yango bamama nasenga bino tosala bacotisation diaspora l'argent répond à tout moto moko aloba libumu eza na nzala yo kaka conseil te c'est-à-dire peuple na biso alembi bavideo alembi koloba mais aza na posa ya solution na ngonga oyo mutu soki aza na nzala to opesi ye baconseil eloko te meme mwasi aza na posa ya kobota soki ozoyebise mama boye susi na mwasi wana ekozala esengo ya mwasi wana ekozala mokolo ya kosimba mwana nde akomi na kinya ndenge moko mpe bakongole tolendi bavideo nzambe atelemisa bino bisika bozali afin ke tokonkeri mboka na biso na mabolongo mpe na mbongo année 2015 c'est encore possible. Bye bye, à la prochaine occasion.